bandeko ebele boza komituna pona nini nasali émission ya ndengwana pona mama Olive Lembe Kabila. Bandeko nayebi bozo mitungisa po mingi babengi ngai na WhatsApp batuni ngai Papa Robo pona nini osali émission ya ndengwana. Bandeko lokola babengi nga na plus de 13 personnes entre 17 à 15 yango wana nakanisa mingi pe oyo bayebi nga baza komituna oyo bazolanda makambo nga nalobaka. Sikoyo nakoyebisa bino ntina nini nasalaki émission wana. Bolanda nga na bokebi nyonso. Nayebisa bino ntina nasali émission wana. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, naza conscient na émission o nasali. Nayebi ke ebimi vulgaire. Ba mame bele bakoki kotala yango na bana na bango te. Ba misusu pe bamoni en tout cas naza ko manke mama Olive Lembe. Nayebi. Bandeko, tina nasalaki yango ezali boy. Nakanisa bino ba oyo bozolandanga bomona mama Olive Lembe tango apasa bata ebele boza komoni ba misusu na elongi ya maua tan ebele penza. Ba misusu baza komona ye neti azobela baza koloba ngo pe na ba net de bouche à l'oreille. Ba misusu pe balobaki kalate akokufa ndenga za wana vraiment ça komane déjà ebembe. Nakanisa bino nyonso boyokaki yango. Na ba oyo balingaka ye, na ba oyo balingaka te, eza kopesa mawa. Bandeko. Mais na tango wana tu azalaki toujours kobomba mate, kobima toujours na image toza komona ye. En bref, azalaki komitungisa pona batu mususu. Pona ye moko na yebite soka azalaki komitungisa to ndengeni. Mais pona batu en tout cas azalaki komitungisa. Yango wana bandeko. Mama Olive Lembe aye ko changer image. Siko bino moko bozo tala ina ba image. Boza ko sepela. Bolobi enfin elongia mawa esili. Akomi sikoyo bien. Enfin abendi beauté. Akomi kitoko makasi ndenga zalaki ne bandeli. Enfin akomi komikipe moko azolata vraiment kitoko. Po ba oba benginga bango pe balobaki bongo. Yango bino pe obobengi nga te nakanisa bozoloba ndenge moko to bozokanisa. Ngai pe Papa Robo nakanisaka pe ndenge moko tango nayokaka bino pe ndenge nalanda basiti nyonso. Alors lokola mama Olive amikipe siko ye azo continue pe kokipe bato. Mais kokipe ye en tout cas eza eloko epesi esengo na bato nyonso. Yango bomoni population ya bato balingaka ye baza na esengo binemi na ye babungi bazomona na koto susu te. Po bango nyonso bakomi kolinga ye. Akomi kokipe ye. Bandeko basi na bandeko mibali balobi enfin amikipe beauté na ye, amikipe santé na ye, amikipe nyonso. Ngai pe Papa Robo na sala bemission mosusu pona koloba o naza ko sentir na motema nanga. Oyo pe na ko sala ya suka ezali oyo na moni na misu nanga pe na moni yango eza nécessaire. Bien sûr na sali émission yango vulgaire neti manque de respect ou bien eza penza manque de respect, mais na sali yango parce que na yebike moto moko te akolobela se ya makolo ya mama Olive Lembe. Na yebi yango eza pasi. Yango wana ngai tango na moni mama Olive alati jean
oyo eza ya kosere bongo awuti na bilanga na moi ya Congo nalobi te fona observe bien soki sa makolo na ye vraiment yango mpe ezali ya kobonga mpo lokola apasa batemps elongi ya mawa baloba mpe azala ya kobela c'est possible mpe sa makolo ekokozala ya kobela mpe alors sikoyo ndenge alati jini wana sere natali yango nabendi yango natiango na projecteur nalobi te en tout cas fo nalobela yango bandeko nalingaki nalobela yango ndenge ezalaka bacours ya anatomie to biologie me namonaki wana bato bakokomprendre vraiment te ebongi na choke mokili yango wana nasali émission wana me mpo na kolakisa bino abongi nzoto kaka ndenge bozomona te bafoto mpe ezali baphotoshop te eza mpenza réalité aza mpenza na te mosusu aza mpenza na nzoto mosusu mpe se ya makolo na ye mpo evanda na jini ya sere bongo na moi makasi awuti na kati ya bilanga evandi bongo elakisi aza na se ya makolo ya kitoko ya kitoko ya kitoko ya kitoko makasi oyo bandeko basi mingi basalelaka yango baémission nakanisa bino moko bolandaka baémission ebele bazolakisa bamama ndenge akovandela mai ya pio ndenge akotia boye ndenge akozongisa boye alors soki bamama balakisaka baninga na bango bamama seke se ya makolo wana eza nécessaire mpo na biso mibali kutu botuna biso te ngai papa robo eloko nalingaka mpe yango wana bandeko na nga mibali mpe eloko balingaka na basi yango wana bakosa bino te alors sikoyo ye lokola bokumisi ye partout nga papa robo namoni sa makolo na ye namoni yango ndenge evandi na jini na ndenge awuti na bilanga na moi makasi seke fo ezala kaka vraiment ya kitoko makasi nalandi lisusu video oyo alambela Aisha Okoko fufu Aisha Okoko alobi mama namonako kaka na batelevizio me ntango nazotala na poso na yo en tout cas mpo Aisha Okoko soki azoloba makambo alobaka vraiment makambo ya solo amonaki mama di mama na miso me azalaki nde normal azolamba kutu fufu na nzungu ya moke oyo ya biso toza kolamba na ndako na biso alambeli Aisha Okoko donc ntango natala bongo nalobi te place wana kuta sapaki te me nzoto nelakisaki ke bote kitoko nakanisa motu nyonso azalaki na esengo yango wana nga sikoyo naobserve bisika tu namoni ke makolo na ye ntina suki ntina songi ya linzaka aza mpenza en bonne santé en forme yango wana nalobi bandeko tika nalobela se ya makolo na ye mpo evandi vraiment evandi kitoko yango nakataki nde video ya ndeko na biso diamant noir natie yango parti wana mpo elobela se ya makolo na ye na ndenge moko ya vulgaire yango wana namoni ke eshoke bato ebele c'est tout à fait normal bandeko bolimbisa ngai te eza kaka façon ngai nazosalela mosala eza kaka façon ngai nalingi nalobela oyo ngai namoni réalité soki eshokaki bino bolimbisa ngai kaka te bozala shoke mpo na mokili oyo bokozalaka toujours à l'aise te basala tension maître mpo emeziraka tension ekitaka mpe emataka me eloko ya kitoko ngai na bino tokokokabula boyebake mama di mama en tout cas bilamba alataka eza ya solo nzoto na ye eza mpenza kitoko ya solo sante na ye eza mpenza kitoko mpe se ya makolo na ye ezali kitoko lilo tokosi en tout cas eza bon naboyi na dépasse bolimbisanga namoni asukisa mpo soki na continue koloba nakoki kaka kobebisa susu naboyi nabebisa explication oyo naye kopia bino bamama bokomprendre nga naye kolobela kaka bote
beauté ya Maman Olive Lembe. Alors beauté ne bomoni partout. Et sengelek na lobela susu beauté na ye. Ya seya makolo na ye. Ya V12. Ya V Kingax. Ya V Miss de Miss. Musuni. Botika la malamu. Et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.